Bonsoir la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bondeko na katia mabota la bino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien bandeko nanga. Voilà, on est là, tazaka kokende, tozaka tambola. Voilà malembe toko makaka bisika oyo tozana objectif. Voilà, shalom d'abord homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom bisika bizubino, boboto bondeko, nakata ba ndeko na biso nyonso église catholique, piyenge na buni ya Congo, na église ya PV ya Longo. Respect, toi sakidila na ba chef coutumier na biso, matondo na ba kimbangiste. Tout tendance confondue, boza bienvenue na sous les barbares. Wana mama le kinamino la danoise. Je suis toujours avec vous malgré l'émission mingité, mais je suis là dans votre cabinoté et ça vraiment empêchement, et ça intégration ici quand nazali tout et ça la qui vraiment nazwa tant mingité parce que tant on longwa quand émission boy naza makamoro boba court na otaka. Mais ça va aller vite. Ne vous inquiétez pas tozonga. Oh musa na biso. Alors bande konangai vraiment eza situation moko bo ezole kanakati ya TikTok, ezole kanakati pe ya YouTube. J'espère que batumso ba lobeli yango. Pourquoi pas mais na sillonner penza YouTube te mais na monyango mingi na kati ya TikTok. Eza blo mo boy na nga mako lobeli yango so mingi te mais na lobara so motema nanga et sepeli likambo na loba oye koya eya. Boko finga boko mata boko tena miniature na soki motema nange lobina loba na oloba. Donc eza likambo ya o nga na yeli na ekolobela mwana mobile o na kombo ya Evi Kikuli. Ezo leka mingi nazoka kote mususu bakoteli. Kote mususu bafingi. Kote mususu bakoteli, kote mususu bafingi. Na tali kote bakoteli, na tali kote bafingi, na tali ngamoko na yebi gamboko ndenge nini couple wana e marchaka. Na landaka na monaka na de près de loin tout ça wana na talaka. So na bina tala ate na kosibino. Mais na beta ngo ya mokara, mais na moni ke ezo bebisa éducation na kati ya communauté. Et loko ezo bebisa éducation na kati ya communauté. En tout cas so tozo tika ngondengwana tozo ya ko telemela baneti ba Marcelo après so tika ba Kikuli wana eza injuste. Eza kitoko te. Yango no moni na vanzi na yeko loba. Nga na yeko loba, na yeko lobela mingi Evi Kikuli. Toko tchepe na olobela pe soki mwasi na ye bazakaka, soki ex mwasi na ye parce que ba réseaux sociaux ba yaka emso yaka na image ya lokuta. Mutako loba ke bakabwana mais eza bakabwana bango te. Mutako loba ke bazali bazana bango te. Mutako ya ko yebisa bino ke ngana bala nzoka bala na ete. Donc réseaux sociaux ba image yo ba youtubers ba tiktokers ba tiktoker ba yaka nango musu ezalaka ba identité ba vraie identité na bango te. Voilà, âge écoute to lobate presque beleka bakosa kosaka ba âge ba kitisaka ngo ba mo ba matisi donc eza monde moko donc buluye kikaka bande konangai na mona ki liboso batumsu ba msupe batumsu ba olandanga pe boyebi na bino yete mais oya ayebi mabole batinyo bino so boyebi mabole mbolina boyebi mbolina bino so boyebi ye ndeko mobali oyo boza to luka photo na yawa msu boyebi ete bino mo boyebi mwana mobali yo bino so boyebi ye abalaki mbolina mwana mobali oyo abalaka mbolina yeyo ye mutu asala ke mbolina babenga ye madame mutu asala babenga mbolina madame yeyo mutu pe asala ke babenga mbolina mama soki mama ezaka solo soki mama imaginaire mais oyo ndenge biso toyebeli tomonaka bébé maniata mutu asala koma papa akoma mama yeyo mwa mobali oyo bande konanga botala bonye longi na ye bien botala elongi na ye
Voilà. Botala eso awa. Yeyo botala. Bande ko songa na ye parce que biso to lamusaka moi to lamusaka conscience tozala ba jeune fille belé balandaka couple oyo tozala bango belé balandango. J'espère que sope bayoki ngai ebele ata o balinganga teta musu bako linganga ope balinganga bayoki nga pe bako boyanga parce que faut tout solo la na communauté so likambo esila raté likambu ya couple oyo ya mwana esila raté chaque année to beti ko bakara bambule belé mais année on avant e bando kende boye na lobi oyo ya mwana mobali oyo il faut na yana lobela ye nano bande ko na vanda kaka boye to yo mona ex na ye abandi ko finga ye bande ko ba adon a finga ye donc eloko elekelanga ti azaka na bangenza na kaleson donc azalaka na bakaka na kaleson donc mwana mobali oyo ayebi même pas ko pamusa muto yo abima na ye abota na ye alala na ye parce que yango ba yebisaka biso balobi soki nzombo aye alobi na bino kengolo kuna aza maladi fo bondimi pona bango so bavanda na mai loko aye ko yebisa biso oui on a accepté que garçon azaka solo anye malgré ba solo na ye mais la fille andima ki ye abala ye so palinga ki amona ke aso na bali ye ngambo na kosokola ye na ndosomba ba lingette ba bébé na kotia na toilette na mandopesa ye soka sisi apamusi na lingette atali ezaka kabwaki apasuya tia komona penda lingette ekomi pembe mais ta musupe bangenza ngwe bimaka ye tango atinda bami en tout cas bo limbisi a pété atindi mukinza ebimaka ye pe bongo toyebite parce que bakoma ko benga ipe kutu ma fils cela veut dire que bani ataka epe kota sima après to ko yoka lisusu bandi ko finga e il paraît azana ba microbe boye soki ba sida so biloko ni nyoso wana to yokaka mais to bandi ko kipete poda eza couple bato bakamoni na bango bakomi ko finga bakomi finga e biso to kipete tant bato bakabwana rezala rabongo biso ba oyo tozana ba sagesse t'occuper na biso te eleka nango pe tozoyoka aza irresponsable qui paka mwana te comme tout Congolais qui se respecte ba papa bela ba Congolais vraiment na lo bango un Congolais qui se respecte et belé so ba kabon ba ki pana bango bana te toyoki bande konanga après tolanda rapé bo mam ex bokilo na ye maman mwasi na ye maman ya mambolina yepe asala TikTok a priya kapuna te yaka batu bakinda koyoka ba prière mais entre temps pe mwana koto pe azofinga bon toko condamner pe mama te balobi mama biso bande koloba babotaka motema te oboti mwana mais oboti motema te parce que ndenge nga naza eza pe ndenge bana nanga bazati non ba pe bazana ndenge na ba voilà donc bande ko nanga ito leka na ye ko vanda boye vraiment parce que moi je tiens bande ko bola ike mission nazote ya mwana mobali oyo nazote ya pe yo garçon zotalanga bana ndeko nanga basi bino bonga bo partager bo tindela bana mibali botinde lango bana mibali ba mama et puis ba mama bote ya bana na bino mibali bo partager bo like mission na ye ko vanda boye na moni ba boaki video auti Suisse aye ko tala mwana modèle ba check yango comme ça bande ko kende quelque part en tout cas j'étais contente na bi quand même bébé maniata akola na papa na ye azwa chance à monaka papa na ye parce que ce n'est pas donné à tous les enfants du monde non tu vois il y a na ye moi chance wana moi j'étais contente mais je n'ai pas parlé je n'ai pas fait des émissions
j'ai rien dit. Et puis, pour moi, papa wana ndenge balakisaki azokende na mutu na nga na lobi azokende hôtel, cela veut dire kaya azwi mwana na ye, en tout cas ake na ye na hôtel, bayebana pe sans maman, kaka ye moko na mwana, bayebana tout et tout et tout. Et puis comment na papa azwi mwana, ezoka kaka pe komema mwa assurance ko rassurer biso, babiloko nyonso toyo kaka ba photo balakisaki biso que mwana azalaka ya bango te, mais à la fin on commence à accepter. Oui, oh papa ye, mwana ngope souris, mwana nazana esengo asekaka kitoko, mwana wana vraiment bébé Maniata zakana la joie moko ko sakana te. Joie moko bordable, donc azo sekana papa, donc il a joie ko, vous comprenez? Bakena bam. En tout cas, c'était dans mon cœur, c'était la joie. Après, pas ces bandes et comme matarandeni. N'ayez comme oh, Evi, nanda kwa mama yaba bébé Maniata. Azo sakana bébé kuna nandaku. N'ayez comme un garçon moko boy, ce qui miki nye mape, vidéo moko bime interroger ye. Nandaku yaba Maniata. Na beti mabona bime. Na bandeko, en tout cas, et ça là qui n'a passe. Et ça là qui n'a passe. Bandeko, il y a des couples que la réconciliation n'existe pas. Couple oyo. So balobi voter ngana kolobake bakoki ko serrer, bakoko solola, bakoko seka, mais bakoki ko zonga na mwasi na mobali te. Na modeli bafinga ki mwana mbali oyo. Bandi ko elekela ngai pesanga nzoto malili. Naloba mwana mobali oyo tokende tozonga kamwa ki parenté ya muki ezalaka. Aza mo munyanga kote moko, kote msoni tabandudu. Sikoyo na combinaison wana et bébé sa mutu na ye azali azaka na problème na mutu azana mwa kizengi na bandi te unazokanisa na bandi mba moko mona elongine bandi ko changer et comme mwana ekolo kwa mo elonge ba mongol moko boye nazo mitona est-ce que ça normal, est-ce que mutu penza za normal akoko réagir boye kozanga mbongo ya hôtel ou bien nazo oyebeke na comprendre. Bande ko na mituna ki ba question. Nobi kaka parce que koyaka kotala mwana asepeli ke alala na mwana na ye pembeni, mais il y a des hôtels à suivre hôtel na ya bien alali na mwana na ye. Ake kosala nini kuna? Na lobi balobaka babolingwa batu ata babundi bafingani batu bakota te. Bandeko nakota te na tala kaka elekelanga ya bola ike mission elekelanga parce que so penza ba ngana za leki ya mama Charlotte par exemple na ngepi na benga nièce na ngana bi mama tika biloko parce que eza pe danger pour na mwana mwasi pe eza pe danger bandeko nanga boko kanzaka mwana mobali ngwaza lokwa kizengi boye aye na ye mais nzoka aye pe asali o mabe na modèle ba finga ye na niveau wana akosale pe mabe aye pe bonanda kwa lali achelo kwa mabe na biloko mwana mwasi akosale pe a filmer mutakala na ye malgré bango mutakala na bakata ba filmer ezalaka nango sans impact te mais nazo conseiller ba jeune fille nyonso oboleka na situation boye o finga mobali ya sambwa yaya kozongela ete mibali bazebele ata ndenge nini bande ko komiso na orgasme soko ndenge nini yaya mibali pe baza o ba ko komiso baza soki ya komisa ki aza mobali c'est là bon dire que nzamba salaka yete mosusu pa ko yakaka mama
kozonga te. Mobali akangi yo na mbetu na mobali mususu ou bien na hotel ozobima na hotel ou bien mama kozonga te. Ofingi mobali na ndenga kosakana te. Yaya kozonga te. Parce que okozana couple moko ya kitoko te. Ba problème bando bimakaka okomitia vino a danger. Okokoi koya kokufa pamba. Komi mona kana mokilite ke yo za danger. Yo ate oza danger, oza na motema, oza na ba pulsion, soki ba nini, oza na battement du cœur, oza na cerveau ekoki pe kodoka. Bandi ko lekela kinga na bi oyo mwana mobali ya ndenge nini? Mama ya mwana mobali oyo azalaka wapi? Ti tata na yeso ka kufaki, il fallait cotisation. Donc mwana mobali momba le koso mbongo evi nazo yebate. Yo kati biloko yozo bâtir na mbongo ya lokoso ya kokosaka bato koliaka ba mbongo ya bato bazomona pasi butu na moi bato basala nyoso pona yo bala ye basala tu bakoma ikolo bandi kofinga yo bango so bafinga yo tinde ngozonga kiwana na moni na bato yo balingaka mama wana bakenda kosala ba live balobi balingi éviter mais éviter ozala problème fozala na éviter est-ce que tanga ba classe yo penzo tanga éviter tangi bina ba classe ozo examen d'état na ndimi to zaki zoba zoba na bato ba okote la yo éviter bazo kote loka parce que mwana mwasi wana zaka mal bouche. Mais sunote bako kote lote ngana ko kote la yote evi parce que mobali azalaka na autorité na ye biso basi to koza la ba faiblesse na biso mais yo mobali e banana no ndenge ni o banda pe o ba ozonga o koti pe na kati ya ndako wana o kangi pe misu o ronfler pe. Mais même la fille aussi pouvait te faire du mal. Même la fille, à quoi peut qu'on soit nié à tuer na biloko lié, à cause de ma règle à pesio, à cause de la touma souba à tuer na ti. Yangwana basa bozakaka na soye bate. Pourquoi faire des choses comme ça, Evie? Poni ko yo ki sabama nyanga soni. To exclure yo na 10 secteurs. Kende ko luka côté ba côté parti no bandundu o djembela kuna po biso ba mbana biso ba manyanga baza bazoba boite biso to botama mayele bongo yo buzoba oyo ko kotela kata clan obi ko pesinga kanda o sakana te et puis okei kuna esimbite yo kanti ko simba e ko simba te bato nyonso baleka wana simba te yo moni bango baza mibali te. Parce que yo tia caché ya manyata nde yo ko simba. Okay kuna okay soki ko sala ko enregistrer ba audio e ngape na yo ki abopete. To yo ki kaka oyena ba okamati ba audio obandi ko pesa sikoyo batu oyo balingaka mama ya mwana na yo te. Donc sikoyo na communauté bozol exemple nini bozolax eloko nini bozol mema na kati ya communauté na kati ya bana eloko nini bato bina ba pexaka bina ba muziki wana sobe ba kometa na droit ya koya pe ko censurer ba youtuber na ba tiktokers msupe ko za malamu parce que les bato balandaka bino ebele wana na kati ya TikTok 3000, 4000, 5000 etandami wana bazolanda bino. Pona exemple ni bo pesa communauté wana mobimba na ba mama wana balandaka bino na bana na bango. Tala communauté na biso batu makambo landaka. Oiza makambo normal te. Na beteli mama Kongo maboko azalaki na raison. Bozo kote la evi na ndenge nini? Evini mutu aza semer de troubles na kati ya communauté. Evini aza zoba, evini aza kizengi, azali mongol, raté.
c'est Evie. Comment koko kozonga kuna agene kobeta magoda? Basi ebele o baza na Suisse. Ebela basi pona ya beta magoda kuna ezate. Mais soka mona ke magoda ya kuna ndeza final akima kapwani. Basinga ye, balinga yo, il fallait ovanda wana. Il fallait longola mwasi na ona mwana na yo o mema bango na Suisse. Koto mukolo yo Evie yo okolongola bébé Maniata na mama na bango ba longwe Belgique ba comme kovana na Suisse. Bébé Maniata comme kovana na Suisse. Nde jour wana biso nyonso tuto kokoma pejala ba mi ke ka mambolina mwana na ye bébé Maniata. Parce que jusque-là il a des doutes. Mais jour yo kolongola bango pe na Belgique. Oye obalié civil ozuye moi c'est avant abongaka na mpalisa mbali na la femme il faut la ndambali partout. Ce n'est pas toi mutu yaka kotalaka mwana pourquoi futa petike du fait que yo ozoya kolala na ndaku wana futa petike mwasi na mwana balanda pe na Suisse. Tout le monde a capté que Mambolina kenda kuna 3 mois yango yo azaka na Suisse na mwana bazana congé mwana azana congé 2 mois juillet mobimba août bomba omemi mwana kuna et ça la maté poale. Donc yo lingi ko embrouiller batu na kati ya réseaux sociaux na éviter éducation nini ozopesa éducation nini ozopesa bana na yo moko éducation nini na basi oyo bota na bango ozokisa bango soni en tout cas papa soni oza mutu ko lapider na kati ya société Evie oza normalité bandi ko partager bata Suisse bo partager ko komela e eza kitoko te. Oza papa moko kia kizengi penza modeli ba finga yo ndenge wana. Est-ce que yo peno mto zaki mtoke kolala kuna lukola lokoso ya mbongo lukola lokoso ya mibali kaka bozala kalokola ba jigolo biloko nyonso ba ne côté ka vente sa cher ba sapatu banini yo efiotikala ko somba mote. Eza biloko ba sombela yo. Eza biloko ba sombela yo pande ko mwasi wana batu na ye balanda kae yango na biloko wana yo sundola kuna otika kuna. Eza obimisa na mbongo na hote. Donc ozape na wana na yebi kutu te so bako bengo jigolote na yebi te so bako bengo nani Evie wana. Bako bengo nani. Yoka soni ko papa mukolo yo. Yoka soni, yo nengo na Evie so leka 40 oza mwa mukiete. Yoka soni makasi. Babiba video ezotika la. Mwana na yo akoya komona place photo papa na ngezawa pona nini akoti ayoki makamuni photo mama na ngezawa pona nini bozo kanisa mwana na bino wana zotika la ka bébé azotika la bébé te. Dans 5 ans, dans 3 ans, vous allez tanga. Et puis, vous avez casse na téléphone, vous avez casse na tablette, vous avez casse na YouTube. Abeta kaye moko pan, akeluka ba nzembo na ye, ba dessin na ye, ba anime, azotala. Mwana wana na ajida yebi kokota koti boy, awa na otala dessin anime ya boy. Awa so na koti na fini boy. Awa so na fini kaka pe. Et puis ba dessin de ba Pauline ba pigeon ba nini ayebi mais mukosko koyeba ki a fini boye et puis koma mama na ye komba tata na ye abandi kotala bandi konanga batu nyonso ba mama nyonso mokili na yebite sauf rien soki aboti ou bien tata aboti souweni za kake bana nanga ba lekangai. Place ngana koma kite bango ba koma. Papa moko talinga mona na ye a échoué. Papa moko te. Siko mwana abino. Bozana besoin te akola ale kabino atanga ba classe minene. Et wana nso za traumatise. Nandenge place bochaka chaka ba photo na ye
eza traumatisé. Eza kitoko te evi. Tika makambo ozo sala. Et puis ozo kamata pe ba audio, ozo ki no pesa pe bato, babanda ko finga ye. Après lobi lisusu ye. Mambolina, mbalo soka ye. Pesa ye pena o babengi ndikila. Pesa ye masuba. Melisa ye masuba, leisa ye nye. Ngai mutu na mama leke international. Na pesi yo ordre. Pesa ye yango. Parce que ça m'a l'état ça zoba. Yo moni bazonga ka ndengo ne pas moi si bazonga kapa moi se nyoso bazongela ka ete mobali pe nyoso tout bazongela ka ete mobali yo par exemple la sambo ici yo boy azuna même ba kaliso na la xipa batu tala nenga za ka salite tala ba kaliso ba règle na ye tala bo ale mobali wana lobi yo po ya sengyo pardon yo po limbisi non il y a d'autres choses. Balimbisa me bazonga ate kolimbisa limbisa me kozonga non bazonga bizonga zonga te eza normal te evi osali soni moko na ebite bato bazokotela yo bon bakotela yo kaka mais soki batali buzobo yo ye nango ba fingi yo modèle wana après tango yo yaki oyaki na kosenga ta pardon na communauté parce que bino libala na bino eza libala communauté eza libala balabala eza libala moto nyonso to kota bima nyonso est-ce que tango ti ozaki kuna il fallait na partir à Suisse osali vidéo ti nga mwasi nga to yokanye bokolo bokolembe nazokende kuna bakalate fallait satana TikTok o préparer ta batu bakei okei kuna tango eyeli yo wana ta bato na wana bakotela mais bato bakotela bamonika pa okomi omemi mwana do eloko nyoso okoyi pe kokende bamona ope na tele te ba eza pe matalana te eza pe eloko te engeza nango pe mabete engeza nango pe mabete mais bino lokobo waka bato ya matalana ya kosakana te oyo kotala mwana fo batala oyo siko lelo osuki wapi yo muto za solo ya kaka ndenge wana obimaka bangenze na caleçon mais ozo zonga liso pa mwasi wana tu n'es pas normal côté ndeko mwasi na nga opesa conseil te parce que kuna conseil ekoma te loba na opesa sko bandeko mususu bana mususu oyo bokabwana na mibali na bino na bando shite nanga bokabwana na mobali na ndenga mabe bokabwana bobunda ofinga yeloko na eza mukie mabima mbuma na ye solo baboyi munoko solo mobali mikinza ofinga mobali ofinga bamama bokilo ofinga yaya yeba tongo ozofinga mobali ozotouche mama na ye ozotouche bandeko na ye ozotouche ofinga batu mama libala bongo kozonga te ezaka ndenge mona muta mwasi asala dilter na kati ya ndako ezaka ndenge mona mwasi oke oyibi mbongo mbali na yo oyibi ye mbongo ifale bobongisa bosala bo yo yibi oke kabela mo mobali mususu obi oke pesa mo na famille na bino ngindi boswani yaya libala bongo kozonga te il y a d'autres musu ba chemin musu ezaka non retour yaya opanzani pono yebi te même ye evinenga bimi bongo ayebi te biloko nini ya koti na kati ya nzoto na yeba matière nini ekoti ye na kati ayebi te yebe ndeko mwasi ayebi te biloko nini yebe bakoti ye na kati ya nzoto yebe ayebi te pono oyebi te le cœur de l'homme oyo sambwisi ofingi ndeko mwasi kozonga te mibali baze belé ozwa mobali mususu et puis libala ne ozana ngo kaka libala ba compte à rendre osala boy oyiba nga mbongo osala boy ofinga nga osala boy yokutu yi famille nga balinga ko sute obaluka boy na boy ozala libala kitoko te ozala heureuse te na mokili ndeko mwasi et puis oyebite loko nini ayeli wana soki pa yeko tielo nini oyebite et puis yo pe ndeko mwasi na sima libala wana okabwani na mobali wana
ozwi mibali mususu. Mobali mususu awuti soki na Afrique du Sud. Mobali mususu awuti na Suisse kaka na mboko mobali wana azali kuna. Soki de Lausanne, soki nini. Yaya. Mususu aya bongisi ndako. Ndako wana efi ozana ndoki ozana kizengi. Ndako oyo mbanda bongisi. Mbanda ya Afrique du Sud. Abongisi ndako wana. Mbongo eutaki kuna. Epi bebe na yo bazokende na ye. Na hotel wana eza na Gare du Midi. Na Pullman. Bazomema bebe na ona mobali mususu. Ba video ezali ozomona. Evi ozana problème Mobali yo ndako wana batongi na mbongo ya mususu papa. Mobali mususu aya somba soko mutuka kaka ndenge to monaka. Ale yo ye na yo pena yo kolala na ndako wana ozofungula pe ba frigo. La famille vidéo nange katana ki bon na bandi na ngape ko shite na ngai na tika bino pe ka bongo te. Kande na ye wana je crois soki banda obenga nga video nange katana. Kande na banda olobande ko mwasi. O wuti penda donc obimi do diana mibali mususu. To boite ezonga na nango. Ko bima ko na mibali mususu. Eza nango vraiment grave te. Mais bobimi neti bokabwana ki azwine basine mususu yo pozu mobali no mususu mais bozala ki na respect na bino. Mais soki za respect zate kofinga non moi si boboso tunanga même ikutu botuninga pena vraiment na fungwa pena motema no yebisa yo so bimaino na mibali mususu kozonga na ote e ozala nango bien mais bongo kaka kozonga kate vomi katika tikele ki bien landa nzela no mususu e oza kitoko makasi. Je vous donne vraiment conseil aux autres à kati motema na ngai po eza normal te bandeko nanga eza pasi komona boye. Voilà, j'espère que na pesi conseil on a quoi kopesa mais na kopesa kana batu nyonso obo kote la evi botika na bino. C'est un garçon zéro, c'est un garçon vaurien, azati na morote, azama yelete parce que comment il peut faire des choses comme ça. À cause la biloko bongo ndeni ezalate. Alors, bande konanga botika la malam. Voilà, wana mamale qui na bino la danoise. Voilà. Bon, live together ezakaka et kufakate. Donc voilà. So ozoluka mobali, ozoluka mwasi, mama la danoise là, votre maman leki. Obenga na 00 44 74 38 03 16 23 Kozwinga. Pourquoi pas so pour koko mama lopango na kati ya Kinshasa obengi kana numéro wana okomi mama lopango. En tout cas botika la malambo partager bo liker émission et aux akitoko makasi des gros bisous na tikibino. Bye bye.